Bonjour à tous, si vous aimez vous informer et savoir ce qui se passe un petit peu partout dans le monde, surtout faire le Congo ça, hein, je vous invite à faire comme moi et abonnez-vous sur Kolimedia TV, notre chaîne, et likez, partagez les vidéos et surtout restez connectés. Bandonanga bonsoir na bino te. Oya kocha wa azoswa mutema etali mo oyoka pasta mutema na ye. Batika bino calme. Biso sola soka boy. Ande oka Facebook to sola wife. Oh réseaux sociaux za pena bolamu nango ya mabende so koti na buzoba. Bongo ba pasteur ba hotel biso na ba réseaux sociaux tenga na hotel api na réseaux sociaux. Tozo ba makamboka na ba réseaux sociaux. Réseaux sociaux za mabe so kozo sala on mabe, mais so sa malamu. Et là bien, netinga bona oswa na bino. Siko naza ko encourager bino na réseaux sociaux tozo finga mutu te. Oya zoya ko ba mabe yenda za mabe azo sala réseaux sociaux mabe. Bato minene ya mboka o ba osala ba réseaux sociaux ka mabe so mama Sylvia sala réseaux sociaux. C'est oza mutema mabe oza contre nga. Wana oza ne tension mabe. Réseaux sociaux eza mabe so ozo sala mabe. Et loko nyonso ekomaka mabe so ozo sala mabe. Même ata mbongo na yo moko so ozo sala mbongo no mabe ekomaka mabe. Même voiture na yo so ozo kumba ngo mabe ekomi mabe. Donc nyonso ezaka mabe so ozo sala ngo mabe. Nga yo sala na zo na réseaux sociaux awa nazo finga mutu te. Yo ndo ozo sala mabe po zo ofinga nga etali yo. Nga na olakisa misala na nga po bandeko na nga basi mibali bazwa courage. Bazwa courage soko sepeli te obimi na kombo Yesu bima na kombo na Yesu. Oma Yesu mwana moka mukie ka bwa vandisi ma caméra abandi oloba. Non. Apprenez à respecter les gens Batu nsu baza obata masima caméra wana su mwana moya 10 ans. Mwana moya 10 ans zo maniera a lobby. Non 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 non. Non 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 non. Moi je ne vous permets pas. Eza page nanga po na famille nanga o bazali o bazolinga nga. Bon makama mboka to yeba ngonde na réseaux sociaux ba pasteur to yeba na réseaux sociaux kolamba ngo pe tozo ga mama civile accès so kolamba na olaksa ngo wapi na réseaux sociaux te. Oh tant yo zo mama civile lingi réseaux sociaux te yo suko monelinga wapi na ndaku o na réseaux sociaux kaka bocho osabo eko na lingi bino mingi. Suko kolamba ona olaksa ngo wapi na réseaux sociaux te. Na côté yango na hote api na réseaux sociaux te. Au moins boye mwana muke moko ba éduquer bien tenda zolo wa n'importe quoi. Biso tozali bien éduquer Oh. Azana église munene na Giringi. Aza passer réseaux sociaux. Oh réseaux sociaux. Azana église munene. Te mutu moko azolo ba o mama oligi ba réseaux sociaux pe. Sur réseaux sociaux ya komelinga wapi na réseaux sociaux te. Oh. Bato minene na mboka o ba élection zo sama na ba réseaux sociaux. Osali entreprise a munene biso lelo ba papa Noël ba sala susu ba publicité ya ba masanga te parce que ba compagnie wana comprendre que na réseaux sociaux bazo teka masanga na bango bien ba moni ki ba misi ba no lia bango mbongo ebele siko ba komine ba réseau eza suma be bilamba zo sama ba collection sika na ba réseaux sociaux te netinga bona osala ferme na nga boye na kopesa bino ba publicité kaka na réseaux sociaux tant na kobibisa mbisi na bandi oteka boko sombela ngo kaka na réseaux sociaux o commander kaka na réseaux sociaux boyi ba mangusta boninga na teki kaka ndenge na yaka live na teki mangusta na sali publicité te na mbongo ofuta publicité te kaka na réseaux sociaux nde na olo na bo bergine na nge belebele boye etulelanga na ferme na oya kaka na réseaux sociaux boya kosomba ba bergine. Si vous avez un aubergine, vous avez un yo. Nali na nga ezanga mai, ezanga mai ebele. Bando na ngai, tela makambo, réseaux sociaux c'est comme problème. Bango ba sela réseaux sociaux, soki réseaux sociaux, eza mabete, soki kaka mama Sylvie, lingi réseaux sociaux, bongo soki yo linga ngo te. Na koteka ndenge ni bandunda o nazolo ne bele boy. Banana on a solo ne bele boy ndeni ni ba magasin o sanga ba commande. Oh
ate sika mabe te ka mabe yango ba okangaka bino na makambo ebele parce que boza ba hypocrite Amangusta. Oui. eloko osalaka na ome na réseaux sociaux oyo opesa motu conseil motu yango mpa osala ne mabe te ngai nazalaka kaka boye nde kaka nazalaka boye nazalaka kaka boye eza te opo naza pasteur naya kosala sembla neti nasekaka te neti naliaka te neti nasolaka te après caméra ale obandi owela biloko na bato ya kolia c'est pas gentil hein famille na ngai mosusu asilikaka kaka asilikaka kaka aseka te soki aye na réseaux sociaux abandi koseka mais sikoyo longola ye na kati ya caméra omona ndenge asilikaka ngai naza nga normal ata soki naza na église nazala nanga kaka boye naza nanga kaka boye so olinga te ati okolinga nga kaka mpo okomprendre ke nazala nanga kaka bongo soki mpo ofingi ngai nasambeli kaka mpo na yo. Avant de continuer, cliquez sur j'aime et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne pas rater nos nouvelles vidéos. Famille nangai na lingi bino. Baliwo réseaux sociaux siko ya omona ngande nini. Ah, eza kwa nsamba. Donc voilà. Loyenga ferme. Ya solo bato mosusu conseil bapesa bato bango basalela te mpo bamona bango kaka bapesi conseil nakolakisa mosala bilanga susu eza publicité bando nanga na reve nazosala boye ezali publicité na nga mpo biloko nazosala awa eza mpona lia yango na ndako na ngai mo te ngai na kolia ya koteka mpe kozala bato mpe bayeba eza publicité atanga mosu nde na oleka boye omona mpe kaka mokonzi moko boye ministre moko amoni nga mama Sylvie madame Wera ata so na osenga projet akobaki eza ya solo tomonaka bilanga na ye na live soki nasengi financement baopesa nga mpo naleka nango na réseaux sociaux ozomona bondeni bakonzi baoyebake mwasi ya Wera mpe asala bilanga ata bino bandeko nanga boyeba ndeni nazoleka boye mpo naosala mpe promotion na ngai bato bayebake nga mpe nazali soki mpe ata baprojet mboke ye bayebake mama Sylvie mpe azalaka na kati ya makambo wana omona mpe nazwi mpe financement na ngai sikoyo oseka ngo oya osutuka kaka boye mama Sylvie ana olona le mosusu 10 hectare bamobu aloni 100 hectare okomprendre te na mosusu mutu moko afinanse nga na nzela ya live etai bino etai bino naosala promotion na ngai ye naoluka mpe financement ntango su ministre agriculture aomona mpe bwabi mama Sylvie mpe aza na bilanga so nakosi projet aotya tembe te sikoyo oza naka ozokritike ngai yo nde moto okufa nzanga okufa nzala te parce nga na olona omona mpe mundele mo na France bo atali alobi toki tofinanse bilanga na Congo baotala boye bokende kaka koluka mwasi moko boye tomonaka live na ye ngai na onginda na ngai yo oyoka mawa safu ebele fo jemitia swa maboko jalousie bandeko na ngai biso to les chiens abwalaka avant passe tosa musana neti sukota na vai na boye babuke nga safu na tumbi babuke nga manga sende babuke nga mangusa pondu yango na pe babuke linga soki na bi babuke la ngai lumba ba obuke la ngai et donc nyoso eza na bilanga so babuke la nga sunini misu bazolona parapaka namoni ko belenga ba parapaka na bino lia te babuke la ngai mbila nasomba asumbila te kaka musaka ya zamba kokoti mpe yango sikoyo naza koencourage bandeko na ngai mosu aza na terrain na ye moko boye evandi nango kaka alona na ye mokole yo olona na yo ntango ekobima eza likambo ya nzambe ngai nalonaka nayebaka te sikoyo nakomolia. Bonjour à tous, si vous aimez vous informer et savoir ce qui se passe un petit peu partout dans le monde, surtout faire le Congo ça, je vous invite à faire comme moi et abonnez-vous sur Kuli Media TV, notre chaîne, et likez, partagez les vidéos et surtout restez connectés.